Shalom, Afali Pupa, nga Yaya Ken Makizembe, Esther Makizembe na Eli Susu. Suite à Makambo Ndenge Lekaki sur la tentative de la mort de Ken, to solo lina avec toute la famille Makizembe. To yokani que depuis Lelo, on s'est décidé que Ken Piana ne parlera plus les noms de Fali Poupa, ni à bien, ni à mal. Nous avons besoin de la paix dans notre famille et la famille Père Fali Poupa. Ken depuis lelo akolobaka lisu makamba Fali te tobo yango. Ken ayeba bolamu oyo Fali asala na vie na ye. Et Fali pa yeba ata minimum amukie oyo Ken a contribué pe na musala na ye, na carrière na ye musicale. Ezala nanu bongo que Ken afanda nanu de son côté et Fali pa afanda nanu na côté na ye. Laisse le temps au temps. Avec le temps, bapoto ezana mitema ya batu, ezana motema ya président Fali et ses guerriers. Tous en a besoin à kimia. Depuis le lo Ken a kolobalisu makamba Fali te. Ken a bimi na vie a Fali complètement. Ken a bimi. Na liye koloba na part ya famille Makizembe. Na yeko représenter sa maman. Ndeko ya Ken ya mwasi aye. En tout cas, est-ce que Ken penza babete na babandi? Karine Mokonzi babete ete. Mwana Roi Bakali batindele babandi. Bato ebele ya ndenge na ndenge. Alors Esther abimi. Poto yeba ye ou bien ndenge ni. Poto yebi moko wana déjà Angèle. Est-ce que famille à Ken bazoe bateke Ken ele aussi là. Ken aza aussi là. Ken na média, réseaux sociaux. Asala succès na de kombo. Na kombo ya Karine Mokonzi la baronne. Na ko utiliser Fali Poupa pona kotakaka kombo ya fere. De kombo wana azweli nango ba ane. Eboti ba analyse. Eboti ba oyoyo. Lelo Ken Piana akomi na poto. Donc, Ken Piana na le king, Ken Piana muta profiter. Ken Piana muta vivre l'énergie ya le king. Le king avec Ken, sans Ken, azo remarqué ne koute loko mokote. Mais Ken azo remarqué grand vide yango ako luka siko Karine Mokonzi. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote
ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ken Piana osalaka likambo pour bénéficier. Bongo te. Bato ba témoigner mpo na yo ozalaka motema mabe te, ozalaka rankine te. Na kati ya YouTube bazwaka yo barando na yo makambo na yo ezaka na kati ya boulot. Mais de plus en plus ezomona nango ya kokanisa teke nga lokwa na ya zoba na omona te. Na omona yango bazwaka biso na repêchage po tobandela. Alors Ken Piana banda oyaki poto oya kosila, banda oyaki poto oyebi bien fotika kombo ya le king, banda oyaki poto oyebi ke fofuta masomo osala na le king te, na bata le king te, na bagolwa na bato mosusu. Oyaki déjà préparé na poto fo koma au milieu du village parce que oyebi ke na poto ba histoire ya rebelle kaka ya 2 minutes te. 2 minutes aza vivant. Na kanisa yo moko moni tina mokwalelo bato boni batiki fufu batiki bilenge mokili oyo bakei. Alors Ken Piana okokaki kovanda na o calme obandi émission na yo au milieu du village même sans koloba. Oyebi bien bato bakotuna yo me ndenge ni ozolobela le kingi te. Makambo tu wana oyebi. Me koluka te bato bakomprendre oke non likamwa mabe ewuti pa le king, ewuti pa bato ya le king, yango yo bendani na yo basakani na o mingi te. Nalobi bien toa bazoba me toa bagizengi te. Toyebi tomonaka makambo nezolakisa yango moko na bemission nyonso. Ken oza ya kosila kombono Ken Piana eyali moza ya kokita ya kosila. Awa contrôle yali na badoyiwe banoli tambu na mwa bato mosusu keba leadership influence nyonso yana maboko ya Karine mokonzi na baron kuna nde koya wana toyebi Karine pa koyamba yo wana toyebi kende pa Karine ayambo bien na malembe yende muta ko supporter mabe na ona malamu na yo parce que pa Karine ozaka petit sarko yaya wa petit wa genomite yango fo batela petit oyo soka eko senga aide wa petit. Alors Ken ba musicien tout moko te ana posa na oyebi yango te ba ana posa na ote kota les grands bakali ali en plus bakali a meilleur mwana roi na kanisa kota les grands soko tali na planète terre oyo moto azomene na bana mibali eyaka bakalia na bana basi eza ndeko ne moko Mama Riva
na promo. Donc, place ezate yo. Lobakaka, les grands, atuna yo. Soko tika ko nwale, siko komo benda na zolo. To komo beta tonga. Ken, famille no pe lobi, basangani. Après avoir kofinga, si mabo sangani sus. Donc, bozoko ta réunion. Pona makambale king. Pona kombale king. Ide wana ebani na yo. Opesa mon Angèle alobi akokate. Esther andimi alobango. Angèle abangi na ebite pour raison, po epa yembaga, ou bien so eponani na ebite. Esther ache mutu, po epe longine na ba yebite, ayebana. Mais bon, ken piana, yoko to yebana, okiti, ozape wapi na Lola, Belgique. En tout cas, bamboka wana, bakolo mboka bayalika, ebele. Secteur na secteur yana bakolo nango, na Belgique. France pendenge mo. Donc, yo okotaka de kiri oya moke wana. De kiri yango pe. Bozanga puissance. Ba oba na puissance, ba okabola na yo te. Ba okabola entre bino, ba bipola. Sauf ndenge na lobi. Soki la baronne azwi yo. Po kaka mutu apambola yo, ye pe kaka mutu akokoni opambola yo. Po mutu apambola yo, eza la baronne. A bénir yo. Na molimo ya Karine Mokonzi. Ato uta soki bapito pale, bapito libre, bapito kikiti. Te. Ba image eza wana. Ye. Kolobaka teke, ngatangu na banda, Karine Mokonzi atyakinga mwa loboko. Te. Na Kongo nde, yo zako mona tyo mwa loboko. Po ba yebi yo, osalaka na pito pale, na télévision. Biso awa na poto, ici c'est Mikili, et pas yo comme vanda. Toyebi rien, ni komboken, ni mpiana. Bon, piana toyebi yango. Jibe. Piana. Piana mosus, toyebi te. Yo bima boy, totali onani. Bon, azo complete kaka, na monde arando, et a novelas. Doto mona, ndenge la baronne azo sala yo. Ndengo sali sit, ndengo bana la baronne, ndengo kenda. Tango sentir ke mokili mobimbe yebi, ke la baronne mutafuli yo, olobi tikana meka kote musique. Omeki na wata, omeli pema. Omeki, mbala moko kwe na le king. Okuta na ba boss, Junior Mawete. Ba jet, ba memio. Sule kauka, asali no relation. Batay king, alors, kombo ovandela vignos ya fere. Donc d'après yo, okanisika na petebo la muki a. Na komi nanga netre, tika na badolobela, Papa Hervé. Omoni ezoba. Na tango sili gaz. Nyose sili. Butali kazu. Abotolio. Mabindi. C'est normal. Moi suna tikali kuna. Yana mwasne na ndako. Basheng ne komo tambula. Liboke. Liboke la kisi asangisi.
bwebika liboke nde toliaka yango me ya sangisi madami na ya ye sikoyo eloko nini na poto kopesa biso mpo na moma oyo kota na site ya Mbutalikazu Office TV eza émission o bazolanda na calme tout famille complet pesa na émotion na ba sensation Mbutalikazu mutali leader na bino tubo alaki wana ayibi yo mabindi siko kene tozonga ne bandeli le king atindelo babandi yo tala le king ya nayebi ye te ndenge azalaka me ndenge ali na niveau oyo soki alobi abare motu neti yo otika fufu to abetisa yo en tout cas na yo moko kondima teke eza ye okoloba ya ye te ata balobi ekozala ye suspect yo koloba ye te mpo banzele kowuta na bato yango na modeli kama oyo koyela yo okozala na ide te lekingi moto asali yango soki koto ngai papa robona ya capable ya kosala yango na lekingi te bongo lekingi oyo akomokotisa bambongo lokola ba maître games ami de Macron na maseki pe te population française ba gilet jaune bayebi ke le king c'est l'ami alors muta bongo yo ken atindelo bato ba boniko atakuta zubaner yo po bareo mais kaka bapire bana yo voire même bako bareo même na Angèle Makizembe odaepe mais uti pa le king yo bako bareo na modèle mosusu professionnel na yo moko zoloba ya yete tina mboka bawa olobika eza yete siko bakale yo fo eza bagolwa obe bakale yo to fonde likambo po yo bato bakoko beto ti lelo eza bagolwa landa bien banda YouTube esalama papa Hervé afingami wapi comme épidémie et peut pas nani donc yonde bato bakoko bare o professionnellement okanisi moto mosusu e bagolwa papa Hervé aza mutakanda kokipe te po alobaka te akokolimusa yo donc kotia bakombo kocrée histoire te ndima oza ya kosila ozoluka oza sortir okoka te obeta nzonzingi na gilet botalatala bongo te d'après okanisi nini so obeti nzonzi na gilet botalatala nde simbi te fo tala au commencement ebandeli obandango ndenge nini eya simple ntango obandaki ozwaki ide nini ntango ide wana esimbaki te mpo ya koluka okoma na Karine omikitisa osala baje okalikilaki ndenge nini kalikile bien mpo koma na le king okalikilaki ndenge nini sikoyo na poto awa tala epoka lelo
TikTok yali. Ta l'époque à kala. YouTube makambo. Batukutu baibinde bachaka monétarisation te. Okoti kaka boye babando futa yo. Kaka nde droit de terre respecté. Mibeko alaki a pete. Lelo. Mibeko makasi. Alors TikTok a une vitesse facile à utiliser. Batu bakipana ba mbongo te. Bambonga mabanga bobanda kozwa. Esila. Alors ken piana. Ozago sila. Hein? Doki. Ozela doki te. Banda kosala na mukanda moto. Ou bien. Banda masolo. Awe ya mikili. Ici c'est mikili. Okolo kutano mbongwa. Oloko dipenza. Wane ya réalité. Biso na changu. Tango tobula poto. Tobula dokita. Tobula mbongo. Tobanda yape ozi mbongo okei. Oki pepe ka dokite. Oye ozi mbongo okei. Doki elaka nango na Afrique. Kaka na mbongo nozo zonga. O comprendre? Ti lelo peke ndenge bon. Bato ebele pe babeta batour Afrique. Bapeya pe. Bana dokite. Awe ya mikili. Bando lokotambo. D'accord? Alors. Boluka succès. Na sima chanteuse na bino. Angèle. D'accord? Ok. Ciao. Naza ko s'adresser na yo Fally Ipupa. Fally Ipupa bima na vie a Ken Mpiana. Bima na vie a Ken Mpiana. Liwa Ken Mpiana ozo lukotindela ke babandi lobby. Yeba pe Ken aza na famille. Makambu na bino abuzoba na bino ngai ya Ken Mpiana na kota kangote nga Esther Makizembe. Fally soko za na besoin ko sacrifier batu. Sacrifier bana na yo. Oyo sundola bakeina. Nde batu sacrifier. Lelo oyo Kofi, mutu asala ke yo Fally ozala. Lelo oyo Fally, nani Kofi Olomide mutu lelo komisa ennemi na o jire. O finga ka ye partout. O lukele ba makambu. Pe lelo oyo yo Fally Ipupa yo. Lelo oyo batu nyoso ba finga ka Kofi Olomide. Nde batu yo futa bango mema bango na poto. Tika Ken Mpiana. Na lobi tika Ken Mpiana. Bima na vie a Ken Mpiana Makizembe, bima na vie na ye. Aboyi na ye, aboyi. Tango bozaka makambu na bino na kota kate. Bima na vie a Ken Mpiana, lobi utindele babandi. Bima na vie a Ken Mpiana. Bima na vie na ye. Bima na vie na ye. Soki makila batu, ndengo tangisa batu. Makila batu, ope na ye biti na goma. Ya Ken soko tangisi yango Fally okomona. Bima na vie a Ken Mpiana. Kofi Olomide tangisa makila na yo. Nalobi Kofi Olomide. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Azana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.